Mbote mingi na balandi nyonso ya Congo Suisse Télévision boza ebele nayebi ke bozolanda émission oyo terrain neutre vraiment naza na plaisir mingi ya koprésenter bino émission oyo ya lelo tout au long émission oyo nakozala nga moko te nayebi ke bozomona na nsima na nga vraiment lelo mon équipe mobimba ya Congo Suisse Télévision esalaki descente epai wapi artiste moko musicien ya monene ya mboka na biso un artiste, un musicien vraiment talentueux au Bilnyo Soboyebi qui vraiment bisomoko sur terrain pour na kosolana par rapport à l'évolution de la musique et puis to betama ma solo ya album na yo tozo zela vraiment na profiter pepe na pesa mbote na boss nanga John Simao na Switzerland na mama Misha esikani bazali na bike bozola nanga partout monde entier vraiment le lot na ozala na Rubido Mundibu El Generalissimo vraiment je dis mbote. Ouais, mbote et puis bonsoir na batutu. Kobazolanda biso awa donc voilà quoi. Vraiment merci mingi nde aussi liko yamba biso na quartier général na yo et sika puis répétaka vraiment nazali na sengo mingi représenter émission oyo pamba ete question nanga liboso kozala nanu omeka mpe kobetela biso lisolo qui est Robido Mundibu par rapport à carrière na o bandi wapi musique na yo ti lelo comme El Generalissimo moi synthèse mukie il y a parcours na po bato ebele bazolanda biso na Paris États-Unis partout baza na besoin bayeba vraiment parcours na yo. Non, Robino Kinois, artiste congolais oyo né grandi pas na Kin, né pas na Kin mais grandi na Kin. Moi na Lemba na bandi musique na nga na Lemba na beti pas mal na ba orchestre ba quartier na travaillé na ba vie ba kulu tout peu mo ebele et puis na zoa chance ya ko beta pe na orchestre maison mère na groupe maison mère ya Weranson na 2009 et puis de 2009 na ya ko longwa maison mère na 2014 et 2014 na bandi carrière solo lelo de 2014 ti lelo Robino Mundibu patron ya groupe na chiffre 9 Robino Mundibu mukolo banzembo lokola bachana no boye Robino Mundibu mukolo banzembo lokola basokola matakon ba buka lipeka ba yeyo ba tirette ba kamikaze vraiment Robino Mundibu eloko nini poussé qui par rapport il y a deux parts na maison mais nous poussé qui au kolonga la maison mère parce que la maison mère ils avaient qui na ba mission mususu ou peut-être yo ils avaient qui au monique à place tanga ezate yango ça qui deux parts na maison mère. Bref nazaki na poso ça la carrière yango na sa carrière au dengi siko par rapport il y a kala na ona lelo monique non vraiment ma maison si maison qui est bien yo mto ko juger puis ba to ba la biso mba ko juger voilà. So ba lobi que non na kokina mtena zonga maison mère ba lobi vraiment on a besoin d'un El Generalissimo relation na yo na Weranson l'honorable Weranson relation na yo nini na yi prof na étudiant maître na élève papa na mwana voilà. Est-ce que vous pensez à jour au sata featuring nae au betelo mo nae par rapport à grandeur nae que yo utakuna est-ce que vous imaginez au boula un jour que ça moi lo mo nae ma featuring na Weranson? Ouais na raison naka mais sauf que le vieux est déjà dans honorable ou bien honorable dans comme des politiciens tu vois mais nabi que bien comme un politicien musique katine za na okaka mais sauf que bando éviter ba genre ba musique mususu peut-être ya ko yemba na ndenge na ya honorable donc on en est peut-être ko singa somo ba calcul moi mingi mais souci on est à pour son est la kaka tant qu'aza vivant un jour to saka eloko wenge musique à maison mère ils allaient orchestre o ebimiso ya mission belé au PEB et ba déplique ba utakuna ba héritier Watanabe ba miel de son ba Fabregas par rapport ya ba mission na o na tengeli wana o le lopé bazape bazo sape ba carrière solo na bango relation na oni nezara na bango
Bien auto loba patron na biso relation totika lokola la professeur na élève hein maître professeur na étudiant maître ba watanabi totika lokola ba élève autozara na professeur moko Ranson c'est la famille quoi totika la bandeko parce que tu vivons ensemble tu fais des sika moko tu partages mbetu moko et tu partages orchestre moko tu passes ba moment tu lia bisika moko tu partages ba mbetu moko ndena ngana loba voilà tu za bandeko ba chanson na yo bat bazwa temps yo kango c'est pour zo pe temps yo ka pe baninga ouais na yo ka baninga ouais na yo ka baninga pourquoi pas ndeti nzemba nani yo penda yo ka pe parmi ba jeune frère na wana na cité lo bango na maison mère na yo ka héritier na yo ka banzembo cappuccino na yo ka banzembo ya miel na yo kaka Fabrice ouais na yo kaka donc to yo ka ba to beta pe li solo na yo ka merlet bouton na yo kaka bango tout quoi j'ai nani kojaka comment oyembela nzambe na yo kaka to mais un peu ko beta pe li solo ya noir et blanc parce que noir et blanc ezali opus na o album auto c'est la biso nyonso to zelango quand parce que ba fanatique na yo toyebi ke lisolo nango eumeli mwa mingi toyebi te ozozela nano par rapport ya balbum so eza na marché ezocartonne yango ozo ralentir mwa mokie par rapport ya mboka politique ezalaki c'est mon tout premier album ezala na temps oyo boye eza mpe temps oyo omoni mpe opesa bato opesi tant bato baza intentionné comprendre bato bazalaki trop pris na mambo ya politique sikoyo tozotala ndenge politique ezokende puis toza na date oyo tokale oyo tomoni ke tokomisa album na biso bien kozala bien eza mois de juin po toyoka bayeyo basokola mata coin récemment générique na oyo tobeta makasi ya danse ya lipeka mais ndeti échuité par rapport à Nini par rapport à ba générique so écouter na on a marché générique nini o écouter na on a marché parce que tozako kotango ebimaki tozako yo kango mais lelo ndeti ebungi lelo na bungi générique wana ebungi yango ebungi yo kanata oza penda sir moto abungaka voyageaka te nga na voyager na okende otala famille te ocomprendre na voyageaka na okende mpona mambo ya miziki bato na bareseau sociaux bazomonaka Robinho bainvitaki epave ya wilo amataki na podium babini ayembi mambo ya miziki obeta mpe lisolo wana nautaki Côte d'Ivoire bato bamonaki ndenge na beti nasali makambo nyonso efaki nasala na Abidjan nasali voilà tozotourne mais na chiffre plutôt na noir et blanc tozala barumba bien tozala neti barumba nini barumba ezali barumba lokola misérable ezali barumba lokola ya yesu otoyembeli Oscar Lebo fantasme ezali barumba lokola bis encore ezali mais eza na nzembo no moko nga mona sepela nango mingi personnellement eza compliqué mais ozwa tande ti osala yango promotion te vraiment nzembo wana esaka plaisir mingi na ami na nga moko Joakim Ngwala tout le temps so aza ba problème ya bolingo omona ayembaka nzembo wana donc ezali na regrettera ndeni osala compliqué vraiment promotion te. Bon, en fait, tout pendant que tu as la musique à Congo, la musique à Congo, ezali yo moko zobunda, yo moko combattant, yo moko. Est-ce que tu as un morceau te compliqué? Compliqué, hein? Compliqué tout, oui, vraiment, merci mingi na bino nyonso bozolanda. Ouais. Compliqué, compliqué, compliqué. Et compliquaka, et complica papa nanga, yikanga, et complica na mwana nanga, yo 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 yo.
compliqué, compliqué, compliqué. Et complica, et complica baya nanga yo 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 yo. Et complica na koko nanga yo 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 yo. Na mabina ya mboka mbonda ndemo na kapasi. Krida douleur na ye yango nde mindule ndenge moko nanga. Tango nga nazolela bambanda nanga bazo sala feti na molonga nanga ye. Bolingo yo papa mabe pichue. Mapenza favoriza kaka moto oyo ya lingi. Momo mapenza compliqué, compliqué, compliqué. Bolingo complicaka kunzi bilele. Et complica papa nanga yo 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 yo. Et complicanga nanga yo 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 yo. Ah ouais, yoka bien. Tala na komi lokola mobali oyo ameleli mwasi na ye mbondo na 7h. Ah moi kala. Vraiment merci mingi. Na bino nyonso bozolanda Congo Suisse Télévision. Situation nanga tora. Vous avez raison, c'est moi bien. Situation nanga nibo lokola finaliste sans examen d'état. Mokola publication a un message a zuité. En même instant deuxième message écouté. Naïde naïe. Merci mingi na Robin Omundi pour la morceau compliqué vraiment. Et puis que ça lui plaisir mingi. Et ça lui plaisir vraiment na Patrick Ajax depuis Canada, na Christelle Cardio depuis Canada, Tendresse Ngo Européen na Canada, Nadine Tumba na Paris, Clémentine Mavouzi na Paris, Doris Mwamba na Paris, Léa Watunda na Paris. Allez là on va bien. Situation nanga nibo lokola finaliste asalaki examen d'état. Mokola publication a un message kazuité. En même instant deuxième message écouté. Naïde naïe. Peut-être que l'ange soka yoina ya komelie. Que papa naïe a koufi double mawaye. Quelques secondes après troisième message écouté. Naïde naïe. Peut-être que poisson d'avril, soka chéri na ya komelie. Que papa na yo bolingo esilie. Toka bwani bolingo esilie. Chéri na yo bolingo esilie. Toka bwani bolingo esilie. Compliqué, 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 compliqué. Bolingo complicaka kunzibilele. Papa nanga yo yo yo. Complicanga. Nanga yo 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 yo. Masanga meseta mona meswe na Robinho mundibwe. Mabela la différence. Octavie tout bas mon mote me futuka na boala. Que sofinda kusala bilange. Kopasi meluta na love. Tichu mapenza longisanga na molokwa susi. Pangela kalimasi. Lungona ngana mikulo yo tese kalema. Nakomi lokola mobali oyo ameleli mwasi na ye mbondo na 7h. Na 10h akangie na mbanda. Est-ce koyebisa bavoisin to akobomba sekele koyokisa masoni eshushutshi bwabwa lishuki bon compliqué, compliqué, compliqué. Voilà, takada. Ah, you. Allez, you. Voilà. Merci vraiment na Robin Omundi pour na compliqué na ebi que ça lui plaisir mingi vraiment et pas ya boss Masaka depuis Switzerland Chituka LB Laetitia Bomassi depuis na baninga na once balandanga na Paris na États-Unis. Robin Omundi Pire Petit a Fali Poupa El Professeur. Ouais, Pire Petit a Vienna Bisso Fali Poupa, Pire Petit a
vient à biso Koffi Olomide, Pire Petit vient à biso Awilo Longomba, Pire Petit il y avait un biso Félix Ouassé comme Moko. Et ça pose poli, et moi, je vais venir sur la ligne. Ouais, encourageant. Et ça, mon étoile, pe musique, na ouais, on va prochain. Encourageant Kanga, na musalo na sala, c'est un petit courageux. Et sala bon pour encourager courage nanga. On a aucun liboso quoi. Relation ya yo na Fally Ipupa. Nan vraiment a bénéficié à ming. Par rapport au Ebi qui Fally as un grand artiste ya mboka na biso. O bakna so ba Ebi, Robin Omundi Ipupa as peu étoile, as peu musicien munene na mboka, ça la fierté ya mboka, total na ba trace libanda. Donc nan vraiment a bénéficié à la relation à la ming. Dans la vie on se complète. On se complète toujours quoi. Donc voilà, donc il y a des gens qui ont une relation bien aïe, tu bêtis le solo. Il y a des gens qui ont une relation ah, Pire Petit, Fally Ipupa. Je peux venir à la TV, Petit, nanga Robin Mundibs. Tu peux découvrir on se complète toujours dans la vie. Vous avez équipé dans moi déplacement, tout le monde a une invitation à Ouganda. Viens à Awilo Longomba. À considérer l'invitation des festivals, concerts, les cabines qui ont été petits les aïe concert il y a oui le longo. Ouais, ça fait 20 ans à Bétan à Ouganda le sauté. Mboka oui bimisa Ouganda à Bétan na tous à Zongaki. Est-ce que ça y est nzala on a tia mona ngana petit ba vie belé quoi, petit ba vie belé. Tia mona ngana on a de souris na poussa en Afrique un jour na ko beta ba côté on a donc petit fachuba. Vous aurez petit ba grand. Ouais, grand, c'est pour la courage. C'est pour la courage, idée, comment on a dans la salle à Makambo. Mais la générique, on a aussi un vampire, il y a un bang, ça va tout gris-gris. Non, ils allaient. Et non, moi, le roi problème qui est discours à moi aussi. Alors, on a compris, on comprend quoi. Donc voilà, donc ils allaient juste se déguiser un peu pour que l'autre bête le solo, l'autre bête beau. Mobe, na ina monieta. Azali na biso. À quelle source? Non, pas so bat balongo, ate bat bazala, bat bakena. Nde solela et pour kende liboso ayo yambi, à quelle source oya? Akenda ate. Ba mutalongo ate, za chiffre 9 olongo kenda. So que kuna mire suki yo moni za mire ta on dit 9 on dit oza 9 za wa mire suki donc so ko Jo Gonzalo akenda Jo Gonzalo akenda ya ona oloba bato to beta masolo bato bazalaka pot baloba ke no kenda se ko zalaka c'est de part ya Jo Gonzalo ça tout est na marketing non nani uzotuna na so ngana comprendre azanani azaki nani qui attaché de presse marketeur tant le mobe a guitariste na oloba masolo a mobe pour na biga musicien donc so ko beti le solo ah toi na musicien chomi na ngolo musicien toi na Cherry Flash musicien toi na rythme jinga danseuse na biso as artiste to sur la art quasi synthé as artiste voilà non on a tout ni parce que les un jour mon azano de na Matadi après concert no ya ma kermesse na Matadi to aka chaudron club na bi que tout ça pena ye au marketeur na nga melo na monité on a tout on a bi ka kenda il faut le vrai combo pour na bi ke kala toi na ba petit na so ba 7 belo ya ka 7 belo moi ma tete tu ya bo mikolo pe na former le rôle là à ozala sou wapi azab 7 belo pas 7 belo yo na mona tout monde donc lobi pe yo sali combien de mois na mona ko sauter ba inani na mona ko sauter inani ça mo sali combien d'années ah le meli fort ah ou meli vraiment merci mingi na Robin Omundi pour nous répondre à la question à biso vraiment to komi ko chuter vers la fin émission na biso mais to beta moi ni solo ya Papa Lutumba pour na Papa Lutumba za kinani parce que to biso to yebika ki koni ya musique mais moi souvenir ya nini ya bien aux gens par rapport ya Papa Lutumba
D'abord, Papa Lutumba Sotolo ba œuvre na musique à Congo. Et son amoni ba tout ba tolo na ba œuvre. Donc Papa Lutumba azali œuvre yemoko en personne quoi. Hein? Donc pour nangai nako loba azali parmi bato ba commis histoire na monde. Hein? Donc lelo nazana na plaisir ya trop na ndingo soto le kana Kinshasa na commis na Lingwala to mona basaila monument wana. Pour nous uti kota na ndako ya artiste mo ya munene pe na Afrique na montala ba trophée zo laksanga ba trophée Nathalie ndako ba ko modifier ngo un jour soka zate ndako ba ko teka et puis ba trophée ko panza na mwana azui trophée après mwana na pas ko kufa lobi trophée etikali na ho un monument. Rappelle à moi chanson moi ya Papa Lutumba oli. Na yo mona ke biso zwa ka ba trophée mais photo luka. Na minene na makambo to sala to luka biso ba artiste. To tika ba monument, to tika la ba monument et puis ba sala biso ba monument. Et puis na ko senga na ba grand musicien to mboka na biso ba comment ba histoire. Hein, bato ba raisonner pour nous sala ba monument ba sala ba monument c'est très important. Pour monument mutu to ko leka. Arobando tala neti Papa Wemba na utaki na Numambo na Côte d'Ivoire ya na place mo ezawana oti lelo basali eloko te bachaka kombo na eme eloko esalema wana te ko donc aza ba histoire ya mboka na biso hein. Papa Lutumba histoire ya mboka na biso est-ce que wana mwanzembo ne mpe oyo maîtriser ka olinga mingi nzembo ezali na banzembo mwebele biso okoli na musique ya Papa Lutumba te. Tokoli na banzembo na ye. Tozo ata morceau mo ya 2 minutes. Toke moi vite fait au bénite hein. Sagi kumba na ende kosenga yo soki moye ezali toka bwana mabele ki motema lana naboyi miso na ngai etala eloko ekobunga lobi o mama ngai oyo nakomi nde kozonga ye na sanduku ya makambo na moto nalongoli zuwa patience esilie napesa bino permission bosakana soki mwana alingi kosimba moto botika ye asimba mokolo akozika koyeba lobi lisusu nakutaki yo na ye bradesi ekopi na monoko ofungoli miso talingo kitisi elongi oyoki soni obandise kolela tika hipokrizi ozali na motema moko ndenge nini okolinga biso mibale okotianga wapi bomba mai na yo ya miso yokolela masumu na yo na bayo simbanga na nzoto maboko na yo matondi makila ya motema nanga ozokisi ochubi ngai nde likonga kende basukola yo maboko epai ya sango na obeni te mama yo mako oponi nzela wana natombeli yo kaka chance epai na ye ezala mwa fidele kosala ye ndenge osalinga te mwasi abongaka na mibale te banda bokoko na biso kobebisa te simozongela ngai okokutanga na sina mbando kopesanga fote
longola loboko na litama tika kosala hypocrisie na boy pardon na yo ya lisio eza melesi na patience na ngai epai yo ke toli na pesi yo fanda na ndako zela se bomengo kobebisa te si mozongela ngai okokuta porte si bakanga prakacha. Merci vraiment nayebi ke au Bénit et c'est le plaisir mingi na bato nyonso bazola na président Océa Mutambu na Chris Kala la coup direct docteur Sherika docteur Major Exode Lema bato nyonso baolanda biso vraiment par rapport à noir et blanc ba featuring ni osali parce que namonaki auto posté récemment ba photo na Gaz Fabulous évité ba featuring ni osali na vu featuring na Safara Lobianga na Côte d'Ivoire na vu featuring na Beno photo yemba na Gaz Mawete nani Gaz Fabulous a invité Kinga na nzembo na ye waniza na compte na ye et puis na ute ko sala pe na compte ya Bem Bolia a invité Kinga pe na nzembo ne to yemba Dikenzo pe azaka na Uganda a invité Kinga pe to yemba voilà quoi donc ba featuring eza pour na album nanga déjà tozana Beno tozana na Safarel et puis Gaz Mawete to yemba bientôt. Par rapport à Gaz Mawete, il y a une rumeur qui circulé qui n'a pas sur prendre déjà que vient en Fali Poupa, l'autre Sangsayo, Gaz, Fabrigas pour sa chanson. Moi il y a genre on a habité sur les informés, tu les a le kuta, les rumeurs. Non, tu l'as dans la télévision, c'est ils solo. Tolanda qui mais comme tu as la disponibilité à temps mutuna mutua via Zavé Nabiso à moni par rapport à la proposition tu es d'accord, tu acceptes. Bon Venabiso tant azuli kanisimo eza bien ça m'a bête ça ko changer changer ba énergie quoi ouais comme énergie n'a pas même énergie na et ça li ka force en musique en mboka ya ma bête mais sauf que bazala na mutu azala à disposer temps et puis un esprit à malam ya kolinga kosala ngo quoi voilà. Par rapport à Batubalinga Robin Omundi pour opérer moi synthèse programme il y a répétition na yo et puis programme bozana ba production nini otozela ya libanda to ya Katamboka par rapport ya programme ya mouvement et puis na ba programme ya répétition album noir et blanc et zobima bientôt dans mois de juin et bah s'abonner na chaîne na biso à YouTube hein donc on a besoin à kotombola level nango ba hésiter te ko komelanga pe Instagram nanga pokuna ndina zaka moi trop ba aimer ba page na biso tout ba monaka Robinho Mundibo donc ba aimer yango et puis tous à quand on a ba répétition coulisses avec panangai et ça ba évarie à quand ba jour fixe te pour za coulisses donc voilà na pesi ba merci mingi ba répétition en public non ba répétition public to banda ki yango tokotala toujours balancer parce que ça c'est important pour na bisoter tokotala tout ça trop na quatre album noir et blanc pour faire ma photo préparer ba clip ba générique toujours préparer moi makamouze belé quoi donc c'est un plus de concentration toi moi quelques productions pesa mikolo to beta le 20 na Ngiringiri na Aero Fortune et donc toi na concert mo reçu privé le 27 na Pullman. Voilà, il y a un moment où on a répétition pour nous coloca c'est ça fanatique au baroya na différents adresses autopécie jusqu'à Torobeta donc bref yango wana donc bonne chance na yo futur Paulin Mukendi mais vraiment nayebi ke toujours tendre vers merci voilà bonne chance na yo na micro za kuna kongana oloba na pesi ba mbote na Oscar les beaux fantasmes pour photo répéter donc voilà na toujours obligé photo va dédicace ces ali non pesi va dédicace oui nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vraiment merci mingi na bino nyonso oyo bolanda ki biso nayebi ke bozaki ebele moi mot de la fin
mot de la fin, il y a Robin Obundibou par rapport, il y a orchestre et peu musique nae naibi que émission oh c'est le plaisir mingi na Francine Ongenda depuis Soudaf Lauriane Lapulga na Angola Redi ma foi la Russie Don King Douma Turc Noir Junior Kilabax Rose Dounia ministre et Arankine vraiment à Zoland émission na pesio bambota trop aussi Kozali ya Zaza mon vieux Batunio so ba sepela nanga et puis bah bon s'abonner vraiment massivement à la chaîne YouTube Congo Suisse Télévision. Donc aux mot de la fin il y a Robin Omundibou et puis aux morceau à Souka par rapport il y a nouvel album nae. Président moi mot de la fin par rapport il y a Batubalande émission. Tous on a vu Nabiso Rémi Kilo la producteur de Switzerland. Bonjour vieux. Bon, bonsoir. To kutio awa na répétition ya Robin Omundibou. Et toi bozana. À ça expliquer bino naza producteur ya musique et théâtre. C'est mon frère Nayara toujours ko soutenir yé pour l'album naye ya chiffre 9. Donc je suis là pour Robin Omundibou, makamunyo surtout, ba production naye ba makamunyo surtout, Nayaka ko soutenir état qu'un frère. Azana ba makamunaye oyazoko sala, moi je suis là derrière lui. Donc c'est une amitié qui est inséparable. Vraiment merci mingi ba bilonyo so bolandi biso moment de la fin na mo ba remerciement Robin Omundibou pona bana poto ba tala mot de la fin na morceau Souka. Mot de la fin na batutu bazela ka album na biso noir et blanc et soya bientôt ba OCP là. Au CP là, toujours travailler, hein, musique au CP là. À CP na moi parking du banda. Eric Monstre, tout bien dans de temps. Faut tout na kabotuni pe la tezani. Patek Philippe ba tumso ça na valeur à montrer. Tout na ba combo ba tumso na valeur à montrer na la. Vraiment tous vraiment morceau Souka par rapport il y a noir et blanc. Et ça a plaisir. Tous en extrait ya misu na misu. Yo. Bang bang balamoko.
Ah